merci na bino bato bozuli bakuya kolanda biso na mokolo molelo na ezwi ezali bongo branche moko oyo to channel Océan du Congo ezali esika oyo to beta kampoke esiko to ba Kongomani esiko to boebelela ka omonindo kibelela esika oyo to ali bongo kosala éveil patriotique esika oyo to zali bongo kolongola peuple congolais na bolema esika oyo to zali ko tia litolo na nzete po to benga yango malamu esiko to ali bongo kosala mosala ya Jean-Baptiste esika oyo to zali bongo basinzili ona ko yisa ba peuple congolais ete ngonge yali mabe telema tika kolala tika kozonga nsima osiola mokaki tambola tokende kotikala kochinwa te esika oyo totelemi na fidèle na biso vraiment lokola abakuka mpona kozala liseko ya République démocratique du Congo mpe oyo tokozwa yango biso banso na bacongolais conscient mpe na balanelonga bandeko balandi ya émission ezwi matondo na bafidèle abonné na biso bokontinue kosabone massivement bokozalaka bongo décité bolaike bemission bopartage botia basuggestion bacommentaire bajame bomesano na chaîne na bino ya libération oyo ezali bongo esika oyo tolobelaka bino bosolo na ntango oyo elongo bani mpe na ngonga yango ndekolanga bomoni bosolo ya République démocratique du Congo boni to bandai koya koyebisa bino tokochingola malembe bandeko mosusu bakondima te kasi lelo na bandi bondimi ete likambo ezalaki wana nde likambo ya katoko bianza ndeko ngai oya kokota na kati ya politiki koluka misolo tala ndenge ebebiseli biso makambo oya kozala na mokambami ya moto ya mboka po ete yoyiba tala ndenge elukeli biso misolo tozwi mpe metema mpe kupeku ya kolobaki baninga bakolia bino bokolia te toboyi oyo nzambe bakopesa biso tolingi tokele kolia na maboko basatana tala lelo makambo ebebi bandeko nanga Kabila abomi mboka gangster Raïs assassin lelo mboka na biso ebebi pe Kabila ye wana akoti likambo bandeko na ngai motuna na ngai liboso ya limatata mponyo auta wapi matata mponyo azali nani po ete masolo tokobeta lelo na ezwi bandeko na ngai peuple congolais longola bolemba letali moyini letali assassin peuple congolais attention na bayi politique ya Congo na yebisaka biloke tango bakendaka les États-Unis bapesaka bango mission ya koboma yo ndeko na ngai bango nyonso baboyaki kasi likolo ya mabumu na bango likolo ya bozangi o bakoyeba teke libulo bakotimola mbongo alinde la Congo akabuya l'homme puissant na yebite na mekana ino bandeko bolimbisi na tshana maloba ya malien wana amoni malien wana alobi mwa maloba bato batindi yango mwa bayike na yebite kabuya l'homme puissant soki bango bakomona soki bango bakoyoka boni bolinga moko kongolais na yoka te kabuya l'homme puissant toyoka nano ese maloba ngo yango andeko bana somi ya mboka Congo tozali kosadrese na bino po toyebisa bino makambo nini eza kolemela zela nano ndeko yo tokotya osima zela ebele baza koyeba ntina ya voyage oyo boza koyoka ya mikolo oyo zela ndeko yo tokotya osima merci ye tokotya ye mwa nsima ndeko na kati yo te zela na mpona koluka nde message makasi ya ndeko na ngai ya malie bandeko na ngai malie wana ayebisi bapeuple congolais likambo oyo esengeli malie wana ayebisi bakongolais likambo oyo ya motuya ayebisi bakongolais ete nayebi te tomekana koyoka soki yango oyo bandeko na ngai nzambe bongo todeveloppe est un peuple pauvre. Et bien sûr, le Congo est pauvre parce que les Congolais sont des consommateurs de n'importe quoi et de tout. Vous consommez tout. Tout ce qu'on vous apporte, vous consommez. Tout ce qu'on vous apporte, vous consommez. Vous avez perdu la notion de vos ancêtres, de pouvoir réfléchir de vous-même. D'accord? Il est temps que vous vous ressaisissez. Nous avons un thème de premier plan qui concerne l'occupation de nos terres par des forces étrangères. Votre terre, le Congo, est occupé par des forces étrangères. Quelle est la solution? C'est là où nous nous attendons. Si on avait parlé de Kofi Olomide à divorcer de sa deuxième femme, ici, beaucoup de gens viendraient commenter. Alléluia. Si on avait parlé que tel référent a converti combien de fidèles, tout le monde ici serait venu commenter.
Si on avait parlé, par exemple, de tel Dieu a fait tel truc, tout le monde ici serait venu commenter. Si on avait parlé de la boîte de nuit qui a brûlé, ou bien que le maquis qui a brûlé, tout le monde serait ici, venez commenter. Et donc vous n'êtes que dans la futilité. Nous posons des thèmes sérieux, ça ne vous préoccupe pas. Vos propres enfants meurent, ça ne vous préoccupe pas. Je vois des photos, des vidéos horrifiantes du Congo où on brûle des gens, on décapite des gens, ça ne vous préoccupe pas. Ou bien vous avez perdu la valeur de vous-même, l'amour de vous-même. L'amour qu'un Congolais ne doit jamais mourir du fait de autre chose. Vous avez perdu l'amour de vous-même, de ce que vous êtes. Vous avez perdu la passion de devoir vous défendre de vous-même et de devoir vous autodéterminer. Parce qu'un homme et une femme est un homme et une femme. Qu'au moment où il arrive à lui-même s'autodéterminer. Vous avez appris la dépendance. On va chercher des militaires venant d'autres pays pour venir nous aider. Ah oui, on ne nous aide pas. Vous êtes sur une terre riche. Ça ne vous préoccupe pas d'être sur une terre riche et d'être pauvre. Ça ne vous préoccupe pas d'être occupé. Venez, on vous pose un thème très sérieux où on vous attend pour venir débattre. Et vous êtes là en train d'attendre. Ce sont les Maliens qui vont venir débattre le thème à votre place, ici pour le Congo. Ce sont les Maliens qui vont venir vous donner la solution pour le Congo. Ou bien c'est qui va venir? Ce sont les Burkinabés qui vont venir vous donner votre petite décision pour le Congo. Mais soyons un peu conscients. D'accord? Voilà, soyons tous un peu plus conscients. Ce n'est pas parce qu'on veut être méchant, etc. Mais à un moment, il faut qu'on sache dire la vérité. D'accord? Les Congolais sont critiqués un peu partout en Afrique pour leur appétit, comment dirais-je, du loisir. De loisir. D'accord? C'est un préjugé qu'on est en train de vous coller. Et vous êtes en train de le prendre de bon cœur. Et ça se traduit ici par un groupe qui est totalement calme. Parce que dans ce groupe, il y a des choses sérieuses qui se font. Si dans ce groupe-ci, des choses de futilité se faisaient, vous serez tous venus ici participer. Mais comme il y a des choses sérieuses qui se font, ça ne vous préoccupe pas. Et donc c'est à vous de décider maintenant. Ce n'est pas une insulte, ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas une insulte, ce n'est qu'un constat. D'accord? Parce que je suis aussi dans d'autres groupes congolais. Et je vois que les gens sont là-bas très actifs. Parce que les gens ne veulent pas la discipline. Les gens ne veulent pas, ils veulent posséder tout et de n'importe quoi. Ils veulent tout ce qui est le chaos. Tout ce qui ne marche pas, tout ce qui ne fait pas avancer. Ils veulent la facilité. Et donc, puisque ici, ce groupe-ci, ce n'est pas un groupe facile, nous ne sommes pas un groupe facile. Nous ne voulons pas être un groupe facile. Nous avons une discipline, nous avons des thèmes que nous posons, des thèmes sérieux. Nous voulons faire des choses sérieuses, nous voulons libérer l'Afrique. Et c'est quelque chose de ne pas facile. Et c'est pour cela que les gens ne viennent pas participer. Parce qu'ils veulent la facilité. Vous aimez votre confort. Vous aimez votre confort. Les membres de ce groupe aiment leur confort. Est-ce qu'on va dire que les Congolais aiment le confort? Oui. Vous êtes confortable. Dieu vous a tout donné, une nature extraordinaire. Vous avez tout sur vos terres. Et c'est peut-être cette facilité. D'accord? C'est vrai, vous avez été meurtris, vous avez été martyrisés, plus que presque beaucoup d'autres peuples en Afrique. Mais maintenant, sortez de ce traumatisme. D'accord? Venez lutter pour vous libérer vous-même. Personne ne viendra vous libérer. Les Maliens vont libérer le Mali. D'accord? Voilà. Mais vous libérez le Congo. D'accord? Et quand vous commencerez à libérer votre pays, toute l'Afrique viendra vous soutenir. Mais parce que charité commence par soi-même. On ne peut pas venir libérer quelqu'un qui n'a pas envie de se libérer. Vraiment? Qui n'a pas décidé. Vraiment? Il n'a pas décidé lui-même de se libérer. C'est quand vous aurez... Et ça, c'est valable non seulement pour votre pays en privé, parce que si vous n'arrivez pas à vous autodéterminer en privé, comment est-ce que vous voulez venir vous autodéterminer en communauté? D'accord? Voilà, ce que je dis là, c'est valable pour votre vie privée, mais c'est aussi valable pour la vie du groupe, mais c'est aussi valable pour les Congolais. Et c'est aussi valable pour l'Afrique. Nous devons apprendre à nous autodéterminer de nous-mêmes. D'accord? Voilà, c'est ce qui est très important. Désapprendre à être dépendant. D'accord? Chercher nos solutions à nos problèmes. D'accord? Voilà, ne pas attendre que les autres viennent chercher. Parce que quand ils vont chercher pour nous, ils vont le faire pour leur intérêt. Donc venez nombreux participer au thème. Comment libérer les forces? Comment libérer l'Afrique des forces étrangères d'occupation? Le Congo est occupé par des forces étrangères. Comment le libérer? Allez-y. Normalement, vous devrez être les premiers à dire. Nous avons le thème dans les groupes panafricains et je suis. Venez Congolais massivement participer. Et... Bandeko nanga, naza la kati ya groupe.
tozana bandeko o to benga na bango et ya aussi ba frère na biso ba rwandais o to soana bango ba yebi makamna yebisa bango esa bango na lingi bilote ndeko oyo a interpellé conscience ndenge ngana lobaka soki chaîne on a banda ko lakisa makamba bolumbu ya ba kofi ndenge alobi mais na toza ba vie mais le quoi na lobaka vérité ya occupation ya Congo batu ba koya te batu ba otala te batu plutôt ba critiquer plutôt ba kolinga ba yeba mabenanga parce que na koloba bo solo mais bo solo eza teti mali alobi na ba futilité to chema toy jibe wera oboye mais pona koloba occupation ya nation matata mponyo faut ba kuta na fayu pa ba solani ba solani tala ndenge batangi faiblesse na biso yango ndeko alobi nous sommes faibles kobo mandeko lote paso loba no bosolo ndeko langa so muta bombelo bosolo bo vika wapi nani yebi matata mponyo te bandeko langa matata mponyo asala mission bakenda na avion bandeko batona bakenda wapi matata mponyo akosa biso la chaise roulante matata mponyo bika pour poser question onati bino batu botindika président eli kende pa Kabila lia na yo bosa l'association boza koboma ye Dieu savait Dieu alingaki président eli Martin Fayulu Madidi mayebisa ki attention Madidi tu perdras par ta propre faute l'héritage que moi Dieu te natika kokolobelo ko la tenir la lobaka gratuité à Félix na loba Félix na kotika yango te pour un jour vérité nzambe ko triompher yango bozo linganga te pour ngai pembe la président eli aobunga te na kotalisa nzambe président nzambe lobaki no boy tu perdras par ta propre faute l'héritage que moi Dieu je t'ai donné na oloba keba o perdre te après ce héritage malobi lo keba amoni t'acheter moko eza oza be t'acheter mais ya lingi na nzela na sauver nation mais keba tcheli au garde foi lobi tu perdras par ta propre faute l'héritage que moi je t'ai donné c'est ka bande ko yebisa ko perdre te ayeba ke loko nyeko ko sala ndeko langa na loba yango na pamba te na yebisa président en face ba témoin baza na loba ngo pola nini pela loba yango etandoke pe etandoke katela biso likambo ndeko na ngai kotika mutu akele kobunga te mabeza la katena mutu abungi mais mabeza na yo mutu omoni mabe obeleli te ndeko na nga nzamba ko punir yo ndeko na nga biso yo to bundela mboke ezo kipe ndeko na nga to tindika bandeko la biso na mabe te ba photo ba dévorer bango te ndeko na nga ça sert à rien to luka mbongo lelo parce que mbongo eza biso toza mbongo ndeko na nga so to bunje tumbako ndeko na nga to kata conseil ndeko la biso loka boboye koyoka océan alobeka malobo océan alobaka les pays occupés bino bozala kati ba futilité ya koluka to bomana olie biso batamayele to sangana les conscients to telema poto bundela mboka na biso bandeko na nga sonité na uti koyebisa bilo Félix adefi mboko la Brazzaville kwa futa ba enseignant afuta ba soldat Félix a quel la Côte d'Ivoire pour humilier ba soldat ko humilier ba enseignant bandeko langa ba congolais boza wapi kaka tukubianza de kangi biso misu bandeko langa kaka tukubianza ndeko na ngai mosa bundelaka ekolo na ye. Nous avons le droit qu'on sauvegarde nation. Tous les monde bitumba ba valeur ya le consoté amibité. Ndeko batanga otende kolanga. Ndeko langa Congo eza ya yo lobi mabele ko mela yo. Ndeko langa lobi mabele ko sanza yo. Oyo zo sala lelo ndeko langa zonga, ta rezate, zonga na ba raison peto la zonga ki. Peto la bagi te likambo yo mokele ibsenga. Na zonga ndeko langa. Biso to vandi babengi biso leo na tongo. Na ozela ba photo ango. Bala balanga ta président na bino ba okumisa. Ye wana na matata mponyo. Bakia ko sala nini? Bandeko langa pona nini bobo ma nation. Pona nini bobo ma nation Kabila za assassin à République démocratique du Congo. Tokoki ko sangana telo ko bomimbo ka bloc patriotique oyo. Bloc eza ya mabe, bloc eza ya koboma nation, eza ya koteka Congo, to lingi na biso bloc patriotique te. Toko sangana biso te, ce ne sont pas les Congolais, ce sont les Rwandais entourés de nous. Po ba boma biso toko sangana bloc te, to sangana nani.
Chadari wana boyebi bien que Chadari azalaki comment le nini soki pantin soki nani bobengaka ya Kabila lelo Chadari akotika Kabila po ya na yo lelo Matata Mponyo akotika Kabila po ya na yo mission oyo Matata Mponyo asala Kabila ba pacte basinana Kabila bino boyebi yango bandeko langa mbongo e aveugle biso te le Congo notre pays est riche ce que to bundeli yango ndeko langa Congolais mobola ko sa te Congolais mobola ko sala te lelo bandeko nanga boyebi Mukebai ndeko moko alobela nga Mukebai nga alobi problème eza te Mukebai asisa de ya pomme asisa valeur na ye na pomme po ayebaka goût ya pomme te bapesa ye pomme afiba yango ma esopela ye na misapi alembola akenda Mukebai afinga Martin Fayulu Madidi nani ayebi yango te alobi mbongo mosito banda otindela nga likolo $50 nani ayebi yango te ndenge asambwisa Martin Fayulu Madidi Mukebai Mukebai lelo koloba na mositu nga na okipela nga te parce que eza genre na ye akumisa mositu alobi mbongo na nga ekoma bakoma kobenga Fayulu bapesaka ye komba opération $50 nani apesaka ye alongwe wana ake kosise pomme wana basisa eti lelo azanga valeur eloko moko etikala te bandeko na nga to perdre crédibilité te na combat oyo il faut toza na ba valeur peu importe souffrance la biso ndeko na nga biso toana bambongo te tozotia mutu mpona koloba vérité parce que vérité triomphaka vérité ndeko sauve biso ndeko na ngai combattons-nous un bon combat pour la libération de notre pays qui est envahi ndeko na nga bato mosusu bakoya te kobundela Congo bayoka yango pasi koleka nga na yo. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Ngana auto soit conscience négola biso ba yibi biso maponami. Même accepter l'inacceptable. Ba yibi papa chen tia kufila sama bele. Ba zui maponami ya président Eli. Lelo salate. Tikino lelo to bundela yango te. Trois maponami kuka auto accepter ka ba l'inacceptable. Pe tozo suka kaka na sani ya ba occupant. Vous trouvez ça normal? Eza kisi yo bondoki auto eloko ni Congolais ba sala yo. Ndenge biso to lo babo ya chaîne à libération to pesa bino vérité na temps réel makambo to solo ba yango ezo sala mais na chaîne moko te kotombola mbongo et lo babo solo o biso to lo ba nyoso eza na kata ki fanatisme biso to telemi wana pona ko sala bo solo ko lo babo solo ndeko langa mboke keiko mboke kei mboka ekei ndeko ngai. Ba voyage touristique quand Félix a osé la biso ça quoi aboutir ne le côté pour pesa biso ka soni retourne ngo ça ka kao. Mes frères et sœurs congolais, ma compatriotes, to kana no mawe ya bandeko ba kufi. To kana mawe ya bandeko ba kufi. Kabuya, c'est la vidéo ya interpellation ya ndeko langa ya mwasio. Chers compatriotes, je vous salue partout où vous vous retrouvez. Bon, moi, je crois que c'est pour une première que je fasse une vidéo. Je le fais parce que je trouve qu'il y a une urgence. Et quelque chose qui ne marche pas réellement. Donc, il y a un danger. Dans quel sens? Hier, la nuit, c'était vraiment too late. J'ai reçu un appel d'un ami africain. C'est un haut gradé dans les systèmes des Nations Unies. C'est vraiment un haut gradé. Alors, ce monsieur m'appelle pour me dire ceci. Il me dit, c'est pas panafricanisme. C'est parce que lui, il est fils du continent, il est obligé parfois, il se révolte au fait. Il m'a dit, tu sais au moins que la MONUSCO n'est pas là pour votre intérêt. Je dis, ben je sais. Il a dit, bon, il y a quelque chose maintenant que la MONUSCO est en train, il est complice d'une opération dont je tiens à t'informer. Alors, il faut que tu le publies à ton peuple. J'ai dit, ok. Il me dit, pour le moment, au moment où je te parle, dans un port là à Kivu, et il me cite les noms, c'était à Kalundu, à Uvira. Il y a des conteneurs appartenant à MONUSCO. Il me dit, dans ces conteneurs-là, il y a des armes. Il me dit, je te parle parce que je suis du dedans
il y a des armes. Et des armes là, c'est pour renforcer le mouvement des rébellions dans les plateaux de Minembwe, quelque part, toujours dans ces secteurs-là. On veut renforcer les armes. Alors, il me dit, je te donne cette information afin que tu puisses sonner l'alerte à ton peuple. J'ai dit, ok, merci. Et curieusement, le matin, quand je me suis réveillée, quelques temps après, quand je suis regardée dans mon compte Facebook, j'ai trouvé aussi que cette information, il y a un de mes amis qui a publié ça. Le problème, c'est quoi pour l'instant? Comme l'ami m'a parlé, il me dit, le problème, c'est que vos agents de la douane, ils veulent contrôler, ils veulent faire leur travail comme ils font avec tous les conteneurs qui entrent au pays. Mais curieusement, au fait, la MONUSCO refuse. On ne sait pas pourquoi la MONUSCO refuse. La MONUSCO refuse pour qu'on puisse faire les contrôles normaux comme d'habitude. Parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose. Alors il me dit, le problème et le danger, c'est que maintenant, nous connaissons nos dirigeants africains. Alors si les autorités de la MONUSCO font la pression sur vos dirigeants, ils peuvent demander au service de la douane de ne pas faire le contrôle. Et quand vous lâchez ça, vous devez savoir qu'il y aura une conséquence derrière cette décision-là. Donc, informe à ton peuple. C'est ainsi que je veux vraiment sonner l'alarme. Donc, nous ne pouvons pas croiser les bras. Nous savons que nos dirigeants, des fois, quand, je ne sais pas si ce n'est pas complexe, c'est souvent quand ceux qui dirigent le monde décident et donnent les ordres qu'écoutez, faites ceci, faites cela, malgré qu'ils savent parfois que ce n'est pas de notre intérêt. Parfois, ils cèdent. Souvent, ils cèdent. Alors, vous vous souvenez, chers amis, en 1996, lorsqu'il y a eu l'évasion rwando-burundais-ougandaise, les systèmes des Nations Unies, les organismes qui travaillent avec les Nations Unies, ils ont contribué massivement à transporter les armes et munitions. Et cette opération a dû faciliter la rébellion d'une manière incroyable. Pourquoi? Parce que toutes les armes, toutes les munitions, ils étaient déjà implantés dans la région de Kivu. Et ils n'avaient rien à faire, ils ne pouvaient qu'avancer. Donc, moi, là, je suis venu juste pour vous rappeler qu'il y a ces dangers et nous ne pouvons pas croiser les bras. Donc, sonnons l'alerte et parlons un peu plus fort, en fait que nous puissions, nous aussi de notre côté, nous devons faire la pression à ceux qui dirigent les pays de ne pas céder à tout ce qu'on nous demande et tout ça. Si la MONUSCO sait qu'il n'y a rien dans ces conteneurs-là, qu'ils laissent les agents de l'OFID à faire leur travail. Pourquoi ils refusent? Pourquoi ils refusent? Donc, ils sont dans nos pays, mais ils ne sont pas avec nous. Et c'est à nous maintenant de faire la lutte. Et parce que si nous ne lèvons pas aujourd'hui, et un jour, ça sera la génération future, n'aura que l'histoire pour dire qu'écoutez, c'était comme ça que nous étions d'abord et maintenant, voici où nous sommes. Et c'est ainsi que je suis venue vous en parler. Merci. Bye. Na source propre ba yebise makambo yo ndeko na nga Congo soki na bina pesa bino ba video ba pesa nga ya tongo la lelo massacre ba sali biso Félix alingini na longola ba soldat tout o bazana front ba mai ba kota zamba na yebisa bino to sola na bango na video bakima ndenge pe Félix o sala bazo ke koluka bango po bakanga bango nyoso bakanga ba o nyoso bazo dénoncer ke ba Rwandais bazo kota la terre na biso po bango ba en opération ndeko nanga Minyembo ekenda ba mboko ekei ndeko nanga to bundela mboka na biso ndeko nanga bangombe oyo ezokota biloko oyo ezokota batona bazoya na mandoki batona bazoya na biloko place nyonso bakoma batikeli bino bakongole biloko wana poison ndeko nanga nous avons des vidéos ba réalité ezoleka biloko ezosalama ya menemene ya sikisiki ya lobi te ya jifo kuna te ya lelo mais moyen nyonso ya kotia ezali te bandeko nanga
toza na esika te. Mais soki tolobi to sangana, to longola kati ya moyibi ya misolo, to pesa maboko te na bato babomi biso ndeko langa bino boza juste koleka nzambe wa boya Judas. Nazo tuna, abwaka Lucifer. Bino boza pire ke ye po bolo ba ke bolingi bo sangala ba congolais to lo koso mbongo bo moni ben terrain na bino place mbongo ezo bima bo ko kanzana libumu te. To ndimela ba Moïse nini. Ça c'est quoi? Bozo déstabiliser combat. Bozo zaki sa peuple en dignité bana ba prison bazo kufa. Bo libérer na bana batu bana ba prison. Comment biso so to pencher à côté moko to comprendre te que ça les comme nation. Comment biso nyonso to kele kokutana kaka na libako moko to lobake bango batu balongaki. Au lieu to renverser trône ya balle. O etelemi pembeni na biso bande ko langa to tala Congo est envahi. Congo kei bande ko langa yi. Ba politiciens batu babomi Congo. Ba politiciens ba yako sala mbongo. Les politiciens ba soka mbongo te. Ba politiciens ba ngindaka te, ba politiciens ba za ba travailleurs ya peuple, population za malamu. Félix a bafoué éducation, a une gratuité à l'Okuta, a bomi et aujourd'hui les fini enseignants. Les enseignants, vous êtes où? Les policiers collaborent corrompus, les soldats marionnettes, ba fingi bino na garana bino. C'est quand tango biso to kolingato qu'il est venger. Bino bokoya botelemeli biso obeti biso masasi. Ye wana fingi bino. Bozoya kokanga biso. Bokanga biso pourquoi? Parce que yazo finga bino. Yango na futa kabino mbongo te. Yango bokoma mibi. Yango azonyokola bino. Tala ndenge yazo sala l'armée na ye. Ba congolais to telema to beta sonnette to longwa la liloto. Mboka la biso eza malamu te ba politicien ba bomi mboka la biso. Ba politicien nyonso ba ke kolia na sani ba pesa bango ba minéraux ba moni course wana bazozwa te. Ba lobi to ko kende na opposition ti wapi. Yango boni bango ba sali bloc patriotique. Po ba pesa bango mbongo. Mutazo financer yango eza Kabila parce que yende père de 5 codes miniers. Yende père de carrière. Yende mutazo fungola zo branché. Soko koti na branchement na ye obeti bato magique komi mutambongo. Alors ba politicien ba moni bango ba kotika na bango te. Tika to kota la mulongo poto flouer peuple. Lèvons-nous, bâtissons-nous. To telema, to tonga Congo. To telema bande kolanga to tonga Congo. To telema to tonga mboka la biso. To landa te. Ba ene batengami. Maloba la bango eza solo te eza lokuta. Bazo dénoncer occupation te po ba ke kolia déjà. Balobi la bango tala marque Kabund. Ayeka mikolomiki a commencé la baction ko tonga terrain. Yo sali 20 ans d'opposition kolia te. Biso beto za la posa la simana auto lia. Alors kende na yo sola na Kabila. Mais mon frère, lelo kei, Dieu ne ment pas. Kanda na ye kozala un jour, bokozala sali, na ba histoire na bino, ba kotanga ka kombo la bino te bokozala ba exemple à suivre te la République démocratique du Congo. Lumumba kufa na tanine. Aujourd'hui komba Lumumba ezo tangama. Aujourd'hui batu babimi nous sommes les sangs de Lumumba. Ba obaye nous sommes de Lumumba. Nous sommes des petits filles et fils de Lumumba. Bomo ndenge Lumumba zo kende. Bomo ndenge Lumumba zo tambola. Malgré bolobaka précipitation na ye, malgré bolobaka, il a été comme ça, mais Lumumba, tala ba kombo na ende batu balati yango, kolekata ba koko na ye. Bato bazola tala komba Lumumba, loin de près ou de loin, bazala famille tepe ba yebi histoire na ye malamu te. Malobi moi je suis Lumumba. Moi je suis Lumumba. Tala ndenge batu baola tala komba Mandela lelo. Biso tozali les sons de Mandela. Biso tozali les sons de Mandela. Ndeko nangai, tu peux pécher, c'est pas du tout mauvais, parce que ni n'est parfait. Mais telema, pupola mabele, senga bolimbi si tambola, kozala yuda si te po kozala place si te, o kozala katanga tanga, na lolo kozala te na mokilo kozala te, bako rejete yo, mi chopo na yo kobima libanda, mabe na yo nyonso kozala polele tale na miso ya batu, nzamba ko bomba yo tale sika mokote. Yuda sa bomba mate. Deli la bomba mate. Bande konanga histoire à Congo et kotika la boetenga la zoyebisa bino na bandaka koyebisa bino likamba la muka wa na bi attention la muka sana ba conflit ngona sela se ngana ena pomoli océan nini koloba boyete océan ninde konanga bino to finga ngabo moni boyeko pesa aka merci na sima
nana posa ba merci wala te yoka kanga netango naza ko avertir yo yoka ganga po naza sinzili nzamba yebisaka nga pona ya koloba batu bakamwaka makambo ozoso ngo wapi mais lelo soki ebimi ozaka na source nini ndeko na nga nzamba bomba mite molimo mosanto eza le premier songi po yakendaka komona esiko mutu amonaka te nayaka kaka na océan ata boboyi lelo boboyi lobi Océan du Congo, et baleboya mbindo eko triompher, eko za la chaîne à libération, pe eko za la oyo solo baka bosolo, pe bosolo nango eko triompher, na loba ke loko. Et là quand ozo kufela nini? Katuku bianza. Et là quand ozo kufela mbongo, toza na ba jeep. Ba mona biso kenga, nga pe naza, ba benga nga grand prêtre, o mérité te. Ndeko nga biloko a mérité za bien. Ce qu'on mérite aux amours les cinq, wata babambi o mabanga. Ndekonanga, travaillez, prenez de la peine. C'est les fonds qui manquent le moins. Ndekonanga to travailleux pour na Congo. Congo est na misala ya Congo. Bolongo batola bolema, bolongo kolia mbongo Kabila. Kabila c'était un étranger, c'était un Rwandais. Kabila c'était sanguinaire. Yenda yé pour foncer Congo. Yenda yé abomi biso koleka. Personne n'a kolinga Kabila zana pembe na ye. Bino boza bola mukoleka nzambe oya Aïr Judas. Pour bino bolo baké ce sont des Congolais. Kabila comme Congolais bana mukonini. C'est Kabila zaga Congolais. Pourquoi bongisa Congo te? Pour l'année atika ki Martin Fayulu m'a dit d'être à la présidence soka zaki Congolais à solo. Bongo atana 5 ans na bongo ya ko récupérer. Pourquoi que ko lukela biso Félix? Pour yebaki. Qu'est-ce que la petite Martin Fayulu m'a dit le Congo est komika. Il a kei ko zola biso oya ko boma biso makasi. Mais mutabongo bile bosonge se bolo baleto yokana. Mutabongo bolo baleto sala bloc patriotique. Garde-fou ya bloc patriotique ezani. C'est comme ma mère musito ezani. Pourquoi ka boy na bloc patriotique? Alors bingana uta kuna na yebi bango na kokena ngate ndeko nanga se mutazaki diable ayebi makamba diable aya se repentir aboli bosong c'est pas satan abingana kosonga te bolanda nganga lebi trop na satan poli boso boya kolanda ye popila pe bolingi bolia po musito azaka mbongo po bobi mbongo ne na yiba na gouvernement Kabila mbongo ne wana sala ngo lelo yiba bila pe bolingi siko bosa riche na politique mais bilo tu bosa kami yibi ndeko nanga bosa mi yibiti soki musito ayibaki ayiba ki mboka Kabila maye pembe na bino boza miyibite bo changer ye comment bino so bolinga boke yiba na système ya muta yiba ki ayibisi bino batala basa batu mabe na mbongo ngala yiba ki boya to sala ngo musala mais to yebisa musito tshela bisa mbongo na to sala musala poto soulever mboka to libérer mboka ole ke bo créer bino pe boluka ka boke lekolia na sanyo musito yiba ki bino pe bolingo ke ko yiba mais miyibi na bino ko sa mabe po bino boyebi ko yiba te siko ba kopombola bino ba secret la bino so bomba bate po Kabila musana ya lobaki ngana ko coincer Félix ngai fona zonga Kabila tangi Congo alobi baboya ki Mobutu ba fengi Mobutu mais lelo balela Mobutu ngape bakolela nga alors na ko chafa yulute ole to telema to tuna yo za nani pono makabatu na mboka la biso Fayulu za président Eli azui bino boboye ale Congolais to bimana nzela tala biso ba Congolais faible be kolobaka beko fingaka beko tolona kabiso na biso tozoko kotola Félix te tozoko kotola Kabila te tozoko kobengala bango te beto so kabiso na biso to ya katoka tala kapota eko sifir biso elote ba seki biso ta mali na chawa Brazzaville na lolenga pomo la biso bande ko la biso Congo e koma ko sumbela biso poto za makasi te Kongola lingi kaka alia na muto muninga boma e politiki ya kolia ya ko eliminer muninga po ya lia mais mbongo bozoke le kolia ba o dénoncer bino na porte no so ba okota ba obimisa bino poisa bobata mina bino te parce que politique ba rwandais ali ba déstabiliser bino politique ba rwandais ali ba kabola bino na population ndeko nanga bolandi exemple te Francky Diongo te Francky Diongo azaki makasi atelemi a lobby Dieu n'était le tage tumba na simba mikola bima mon pépé lelo Francky Diongo wapi exemple bato balegaki liboso bozolanda yango te ke koto kuna musana bango kobimisa batu mo pépé ba febisa mai ki mukeba pomme mai esopani ya pomme alemboli yango bokasi lo sola mayo zindo aye afingi fayu ndenge be balesi bino ba pomme pobo ya bomi kata na bapota bino na bino
po bango basepela tala mboka occupation ndenge bakotela kati ya bakongolais mais nazobeta mbele na bakongolais conscient tolongola kati ya distraction oyo ezali misala ya barwandais Félix azokaba mbongo Kabila azokaba mbongo pona kodestabilize peuple mais moi je sais biso tobimeli bino na kati ya île de Patmos pona kotalisa bino bosolo toyebisi bino peuple congolais sortons milieu de politiciens bapoliticien baza koboma bino mpo baza na kati ya système biso moko tosala front commun na bandeko na biso oyo baza koya totelema totonga mboka na biso totelema. Merci encore Nepenge pour ça un homme sage. Merci. La réponse na otu ko songisa bato batindelinga yango papa kokota la distraction anate oza politicien sala musala yo bino moko boyemi politique la bilo zo basculer parce que nemi na bilo Kabila o bozaki na ye lelo ko muninga la bilo zo financer bilo opia bilo bambo rien n'empêche pas lobby chita simbe betama bilo be botikala bomoni yolela bozala pe mayele na nzela na bilo bozokende conseil na pesi bino ka ndenge bozokelo lia la sani lobby to finga ikabila to lobela kene soto ko lobela ye mais aujourd'hui Kabila comme ko sa blanchi ndenge nani oh wana mususu wana mobala mida comme ne sarana Vital Kamerhe azali au blanchi la 100 jours aller na yelo côté musala bozo sala bosala nzambe na solo Congo za ya nzambe ngana yeba kana arrivé président Eli Voulouz apparaîtra dans nzoto yo yango na zaka confiant na musalo na salaka yango na bila ko sazarde tata botalinga 200 pona nga ezali victoire il y a un temps pour chaque chose nzamba yebi ndenge ni azo me machine nanga nazana nga la besoin te 10 000 100 000 non pe océan du Congo ko kwea kate parce que za œuvre nzambe peu importe nzambe ndenge azo tambola yango ngana yebi ke mokeli ayebi eloko ni azo sala. Vérité, ça c'est le temps de la vérité pour te libérer mboka la biso. Bino batu o bozo bundela Congo. Attention na kolia ba mboka ba Kabila. Attention, peuple congolais boza la naïveté. Boya ko sutuka kate. Bandakala, ndeko nango ko bumela libulu wala te. Terra ba politicien za terrain mabe. Zonga simalandanga ndeko na zo la chaîne de la libération. Boya to bundela mboka la biso. Rien ne va la ba politicien. Ba politicien ba ke ba yokani. Ba politicien ba ke ba sololi. Ba politicien ba sali makamnango. Nana yebi matata mponyo te. Nga iso ba moninga ka photo na matata mponyo. Directement ba olobani. Donc ba politicien Kabila o financer bango. Ba koki mpia kate. Ba koki mpia kate. Bakoki mpia kate me bandeko nanga Félix asakendaki to denosaki me ya bino lokola nzambe nde atalisaki bino ndeko nanga péché contre le Saint-Esprit zaki impardonnable nzamba o pardonner bilote parce que bomoni mabe o Félix asali na nation bomoni mabe oyo azo continuer kosala bomoni massacre tiweri makila bandeko la biso esopani makila bandeko la biso ezokufa baozanga bangelo bandeko la biso na force commune bozomona ndeni bazobeta bomona ndeni bazosabote bomona ndeni tozala bisika kolala te maya komeleza te lotilikite bitelo te mais bino bokei po bocomploter contre nation congolaise malédiction za liboso la bino à moins que nzamba atindanga te à moins que nzamba za juste te na sentence la ye si Dieu est vivant le mot rédempteur a copinir bino tina 4e génération la bino bana na bino bakomona bolamu te peu importe bana bapoto baosala ka baizini baosala makambo mais bakomona ka bolamu te esengo akongo kozala pola bango te aujourd'hui bana Lumumba baza crédible po papa la bango asaki musalo elongo bani tango bazotelema boye bana Lumumba ata bango moko babebisi mais po na papa la bango bakopesa bango mai bakoko Lumumba etumba biso tozobunda tobunda etumba ba valeur Congo so bon sobi bandeko langa tobundela mbongo te tozobundela biso mbongo te l'argent ne fait pas le bonheur Congo za na mbongo etonda nkita mabele soki tosuka mokonza malonga soki Kabila lingaka biso atikela biso ta fayula sala musala na ye mais lelo to na mai mais lelo forage te le 21e siècle to la foko na 21e siècle to sala makamba boy mais fayula lingaka ta bongisa ti alinga ibinote alinga ibisote lelo mbongo na yende ko sepelisa bino lelo mbongo na yende bombo metumba oyo munene oyo maponami ya césarienne boke nango wapi bozobanga ko bunda yango boke bokomi ba faible poza na jeep
bokomela ba concurrence bino moko oya bimina jipo yo polingozwa ndeko nanga y a un temps pour chaque chose soki nzamba lobaki okozwa après 1000 ans akopesa yo tato forcé soki nzamba lobaki okozwa après 2000 ans akopesa yo tende kolanga to forcé a ofungola liboko lelo makasité poza juste la sentence et ça reproche la jugement là et loko bomi biso ba congolais nzala koluka kwa envier yango moni ba rwandais ba koti biso tina kati ya mboka yango moni ba rwandais ba yeba déstabiliser la muka pona nini penga za la jipa munene otambwa nango lingo yeba source epenge epenga osala musala na endeko yo pena ketu no tambola kana ngoti ezaka mutu kati olingo envie adria za kanya ngbango tika yazu yango yebita envie ezoboma envie ezoboma ndeko nanga il y a un temps pour chaque chose na sengi la biloba congolais to bunde la nation le peuple congolais bolongwa derrière ba politiciens ba na carte pour nous distraire ba politiciens ba obeta carte na bango ya côté kamboka ba politiciens ba ekolia ba moni ke ba fandi libanda la banzala bango ba kokite yango moni bango ba ekolia nazana ba vérité mususu na opesa bilo mikolo koya na lamba ona ba deli la base belle izaka mama martyr mode na olamba yango moni passe ya nzamba yebi akosate bande kolanga to longwa derrière ba politicien to bunde la mboka politique a Congo ba congolais ba yebi na ba politique te ba congolais ba na politique po ba lia ba koma ba riche bango ba yete po ba servir au peuple bango ba na posa ya Congo na ba misala ba kombola bango yebana po ba zwaka bango ba benga bango ndekolanga biso to misala maboma ya lobi pour te sauver Congo. Tout l'an dans maloba ya Thomas Sankara. Ce qui te misali maboma pour la nation la bisote bandeko ka ba politicien ba teki biso. Ba politicien ba teki biso. To bandala Thomas Luwaka. To lingi to digérer on to beza lango normal. Coïncidence ezala gete. Le na matata mponyo bolo ba pe coïncidence. Lobi nango to loba kasi mozi tout ce ko akufelani. Ka boa boy na bloc patriotique. Vérité boye ba ngonde kolanga. Ko katara likambote. À deux poids des mesures. L'andela li comme la somme. Mouzit a fait le cap à boire bloc patriotique. Abisso Bokéinga l'appelle en candidat. Mais tu fingate, tu examiner bloc patriotique. Et ça la nine. Ouais, bah garde fou. La mouka, tu yebi makamlan. Ouais, bloc patriotique. Et bibi kaboy, bloc. Poto kabola. Tiens, tu ko sangala kabila, tu les Congolais conscients. Non, 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 non plus avec Félix. Tokoki koyoka na bangote toko négocier na bangote parce que pouvoir à Félix c'est moyi. Ou bien Félix a gagné l'élection. Ce que Félix a gagné l'élection té. Ah té. Le bas gagné l'élection mais ça to été. Mais ngana yebi que président lim ta gagné. Mais comment comme faible? Non. Faiblesse c'est ba gagné. Ou bo tombola que Félix a gagné. Dès qu'on a gagné le quoi le sein de tout le monde. Félix a kokata yibi élection. Na suki nanga a passe na motema. Mais na yebi bato ba boma. Nde ba commenter mabi. Mais non répondre. Bato mayele ba ko examiner makambo ya lobi. To sanga. Bino boke na Belgique. Biso pe tozalia. Ba congolais conscient. Ko ali ko la katite ya libanda te. To boy na biso bino. Ba congolais kabili boye koto boye kokosa po ba mabilo na mapeka bana biso ba mema biloso bana wana to longola bango so baza makila ba congolais nzamba mpungu tulendo a moni sa bango pole batala bisika ni batelemi melo na sengi boko lo sambela bana bato o ba kufa na prison makala ba bima ba kufi non sama peuple congolais confiance à politiciens mon côté. Tous les politiciens sont des mêmes. Tous politiciens sauf personne sont des mêmes. Matala qui intérêt na bango eno ya patre. Biso ba peuple to bunda. To e banani to kopesa e bokonzi. To e banani o soki to bengani ba Rwanda, to bengani Félix, to bengani Kabila. To sali tabula rase. To e ko sala maponami ya solo. Ezaka bango tende ba goza ba président. Yo poko za no président complexe ani. Yo poko comme le président de la République au dirigeant mboka na okito.
ezaka te poto obunda kombande lobi na zwa poste te na bundi mboka ya libéré na kelanga pe ko pema na sa vie nanga mais to libéré ne mboka la biso ba mona biso ba lâcheté na ande la sokisi finga na oloba ezui likam na moto te je dis que la vérité tout o mokili mobimba et moi nango ngo pe polele mais biso le to obeta mbela to lobi to kosangana Kabila te to kosangana Félix te peuple conscient to kobunda soki biso mo to koluka Poutine po sunga biso po to silisa likambo ya mboka na biso na ande la sokisi. Merci na Kabouya l'homme puissant et joyeux anniversaire na yo. On ne change pas l'équipe qui gagne. Merci na bandeko nyonso penza oyo bozo sunga biso na émission na biso ndenge to selango. Merci na Pape Joy directeur recherche stratégique. Merci na Sango Mokonzi mon grand frère que Dieu vous bénisse. Nzamba osala. Pareil émission babiso. Merci na Papa Alfred na Maman Clarisse. Merci na Papa Michael na Flansa, Maman Célestine na Flansa. Merci na Manananga les États-Unis d'Amérique, na Kundela Nanga. Merci na équipe pour la télé États-Unis d'Amérique. Merci na Nga Mokonzi na Angleterre. Merci pour la Maman Nangai vraiment Maman Nangai Tama Kambolo Baki longueur d'avance. Que Dieu vous bénisse. Vraiment biso nyonso to zalaka na éveil patriotique. Torte raison te mais misala ya Nzambende ezomonana. To bunde tumba ya bosolo bande ko ngai. To réclamer makila bande ko la biso un de Bruno na Autriche. Merci encore une fois na Jolie na maman nangai na Suisse na banananga. Merci na maman Dolo na Suisse. Merci na maman Samuel mabolongo kana se maman Pierrette mabolongo na se. Merci vraiment na maman Jovi, merci na maman Pasteur. Merci na Daniel Ngenda. Merci na la Chabienne la plus 49. Merci Nakila mais la plus 49 Bokla Lokondo FMP4 Djenetel Tumba Tobunde Tumba solo pour la nation Bandikolanga. Merci encore une fois Nabana South Africa ba obolobi botelemi Congo, c'est le Congo. Congo nous appartient, Congo Kokedete, Nambuka ya Gilo Mpinga, Père Double, Nana Lopinga, Guy Merveille Kitoko, Bapora Mentangola, no Bondia Botar de Bono, et la RMC Komelabino. Merci Namamour d'Angola, Namokiteno Florencia, Matondo Mido. Merci encore une fois la maman Fifi, na Ernest Tabou, dans les États-Unis d'Amérique. Merci encore une fois na Pascal ya Molongania, Mamour, voilà, Topesi Penza, Bambote, Ebele, Biska Bazali. Merci Pena. Maman Célestine Locale, mais les États-Unis d'Amérique. Merci encore une fois. Na comme on est qui de Toulouse, vraiment Benonio, Sochobo, vraiment Bozali tellement ébélé. Nzambe Alola, Aeba vraiment na combattre la bino et pourquoi pas Papa Michael et le number 1 il y a Océan de la presse congolaise JKM. En tout cas, tout le monde va dire que l'on a bien bomoni vérité zateti un petit frère Zola vérité zateti bino pe la plus 49 pour bien que belé pe na Turquie na plus 90 en bolobi to zali to soutenir pe na Congo mobimba ndenge bozo benga bolobi mama telema. Merci encore une fois na bachi vraiment bande ko nga est to kosana bio émission ndenge bosengi mais ba vidéo monsieur kozala moi passi en tout cas lobi to katana ki wana problème mo boyebika r moko moi esika ekoluka moko lala ekoma na makokoso. En tout cas tozana bino ba demande na bilo bosengi to kosala effort ya kosala musala kaka ndenge bino bolobi na base mo bonyango pe de volapso mali lobi bande ko balobi to bunda po bango baza kokufa bango moko ba banda ko leka ba banda ko loba pe ba sensibiliser nos seigneurs du Congo parce que ba moni était ba peuple kinois bazoko kate bango nde bato bazoboma. Or biso nyonso sengeli tozala un poto bonde tumba etumba la biso ezali ya kobengana occupation. Le pays était occupé. Congo ezali occupé botika kokosa batu mboka la biso ezali occupé. Mutu oyo natan oyo azoke na occupation azali congolais te. Que Dieu nous bénisse. Ingeta li pasa langa ino ya CNT live. Mozo tozongi makasi tokozo na mission. Le patrie ou la mort nous vaincrons. Makile ba congolais et kukufa en bloc poto bengana Kabila un nom ma sitting inutile. Que Dieu vous bénisse.